tozali bongo na président fédéral ya UDPS bongo tozali kosala na bino bolandaki filme ya bachantier chef de l'État na ngambu ya bandage e lelo tozali bongo na ngambu toujours na funa na ngambu ya commune ya ngaba makala me na balabala kikiti bakabo oyo ezali kosalama nzela oyo bali kotongama kino na suka peteka bino to tokosala makasi wana totalisa bino bachantier ya chef de l'État Fachi Beton alekaki na kosala avant oyo azali kosala kino ya kosala azali bongo je crois boati accompagné na il y a chef de l'État, donc vous avez ma bandage, vous avez Macadam c'est bon, mais l'autre va négocier il faut protéger mon amour, parce que continuer tout ce qu'on peut protéger quand avec des quick. Pour ah ouais, j'ai le côté. Grâce à Fachi Beton, et l'autre monde a venu qui quick. Et là tu sautes. Donc c'est que mon contact à l'autre c'est la congolais à l'ingui bango pour les gagner mon. Bon, on va régime passer par là, voilà on peut le lire pour que les coller. Eh bah tu as ça gagné, là on là on a une colle. Les enfants d'abord, le peuple d'abord, il y a un moment pour ça la suivi pour protéger Macadam et amener Molinga Congo pende bazo ba Fachi pe ya deki. Eloko ezalaki te. Eloko ezalaki te. D'ailleurs soki ozwi occasion kotuna bana ya mopanzi oyo biso batunga Fachi aumela na ye. Mais lelo oyo Fachi atalisi mokili ki aza na bolingo ya Congo na bakongolais. Donc mbongo bakongolais fo congolais amona yango ata na bilembo. Nde bazoloba baadversaire kole Macadam alors bayebi ke non effaci la route eza vecteur ya développement sans nzela moyemo se développer eza te yango Fachi atimbela koki ya développement abandi na banzela et lelo oyo oremarke les deux côtés ngalamu na makala ezwi valeur or soki nzela eza te est ce que moto akoleka na jeep akoyebake no te bakoteka bamanga mopanzi wana. Mais le oyo avec Fachi Beton, c'est là pépépé. Donc vous avez les gars de Awa, n'avez pas de Kendeti, n'a pas loin de Zawana. Est-ce que le président Nzela, vous vivre c'est un chantier? Nzela peut passer mais le conseil dans mon vie. Est-ce que Bakinoua, Bamakala, Bamakala, Bakozani, Sengoke, Balabalo et Salami, Bakosale, la Bamboula. Je vous dis déjà que c'est ça la durabilité. Déjà, il y a 6 mois de baby. Parce que Fachi a beau biloko à Namu. Personne ne monde que noté les aramari cachés. Béton. Quand on dit que faut toucher goudron. Et puis quel goudron est goudron. Voilà en fait, et le Goyo, le Panamakala, la Kalamu et les environs ont constaté que le Goyo y a Oumela. Ça veut dire que 6 mois après, l'arc est bimi. Comme un cop, comme un cop 6 mois après, bébé n'a pas l'arc est bimi. Mais Fachi a vite tombé dans le direct. Le bon c'est Bandi. Donc, Nenga Bouibana qui quitte, les parts et d'autres bazar au CPLA, n'a pas de béton là-bas. Voilà, question de Susu, beaucoup plus bas pour c'est la matière chaque fois.
Voilà. Mais donc mwenza oyo je crois bazopala yango ti rond-point mpona koprotéger nano makadame comme on dit la petite à manger quand on met soupe on sentit que l'eau va sur les vannes on va changer le programme on a mon mère n'a pas d'arrêt mais pour soupe pas donc on va se mettre ça dans la makala soupe il y a le protéger à venir qui mais l'objet mon konzamboka so pas fâché pour y a aussi les trop vraiment aussi les trop moi so asiliki a parler yango ti rond-point yango to biso mon konzamboka tala pe photo yo so pe ko comme ça on dit rond-point ils avaient les soupe ils avaient na cadre de désengorger en fait la commune de Makala commune oyo ba to ebité so ba linga ko chango neni ezaki na carte mais ezaki na kombo mais depuis Fachi aye azong songo na carte na cartographie vraiment il y a ville à Kinshasa donc commune na Makala yango donc Fachi après lengesa awa na moni fo atala pe asala mo eloko donc avant de Fachi Makala ya yo bana Makala balobi sala eloko ngoko sala mais oh bah massa balinga basala pour tout le monde est passé ici donc on j'ai belé ba leka wa ba régime leka mais Makala ba kipango te est-ce que ça terre zone qui ça passe que qui parce que ayebi Kinshasa ayebi ba rapesi donc peut-être que là pour ça pas pour qu'il ne Kabila c'est une provocation mais pas vérifier oh yo uti maniema oh là uti soki Rwanda mais au bout de la kinda ndenga kafiage je on nous a pas besoin de battre Kabila Kabila ozana bato ba osunga yo donc ba buka inda ka Kabila te ba fongola kinda pe tant ba comprendre moto to ba fatiguer to les gars fait eh ba zo musika ndenge zalaki donc cela veut dire Fachi a mon akin peut-être alors le gars la côté a boulé que je suis comme président il faut lancer la macadam donc eux ils ont la façon ya ko talisa ba kinois ils ont protéger avec les quit mais la boule masolango panza ba reprendre Angela donc Fachi parler Angela ti ba rompe comme ça ba na makala ba comprendre que lingi bango oleka pour deuxième mandat na yo na makala za ko samba te ba ko voter à Tembe yani ko mate donc voilà en fait bolinga Fachi mwana ya mboka na bien nzoba oza mbongo Congo pour la masse wana kala ba supela oyo ba kena ukikole ba kena maboke Fachi ba kena maboke habité mbongo Congo fetonga Congo nomoni aotala makala mais makala bola mieux tranquille bozi mutu oyo alingi bino na une levé de sambe bola sepe de lingwango bo pese deuxième bon na ye et puis là ba débuté à UDPC ba sofa mai wana umoni pe ya sanze awa wa bwisa ba ba yate awa Fachi betu na Fachi déjà on a mon awa ils a venu Kwelo on va travailler bandaki pe la SNEL et la région des opposants, c'est on a câble ça parce que tu es tout bon. Donc, à Mokonzamboka, dans la avenue Kwelo, donc parler en gouvernement pour nous sommes dans la Kanda Rotonga. Tout ça, Kanda, il y a polémique. Tout ça, il y a programme de reçoit des choses de la Mboka.
biso tozwi pays à lambo batika faci beto na bana IDPS basala mosala na bango. Donc nous avons une mission oyo mokili epesi biso ya kotonga Congo po ba. Donc l'IDPS akotonga Congo ti ntango nzambe akoya akonstate en tout cas na bato nyonso badirige bapays bana IDPS bina file wana nzela lola kokemba moko soki nzambe abi te bozala nano na prolonger mokili tozomi lisusu. Donc tokotika pouvoir te tozoyi bango mpe clairement tokotika pouvoir te to tokuti pays mbeyambeya batikela biso ta to développer pays po ba ese bakala lisusu tongi makala totongo te yango tolobi awa aveni kwilu il faut mokonzi ya mboka asala makadam ti opo ndaba et désenclaver un peu commune makala commune oubliée ondire bato bazalaka te nzoka awa so te okuta mpe bavrai menu bamoko mpe bato mayele mpe donc bakota mpe na programme ya développement ya Congo po baza mpe utile il faut partie du Congo. Voilà. Bon, assurance de kopesa bango kaka ekouta na bango le 20 décembre ezopusana. Donc bapesa faci deuxième mandat assurance oyo ngana kopesa bango yango wana yo assurance oyo bango bakozwa ekouta na bango bapesa faci deuxième mandat na ye le 20 décembre et puis bapona badepute ya IDPS na ya bamosaïque po IDPS mpe aline ya bamosaïque bisa IDPS eza bakandida baza mosaïque mpe bakandida. Donc tozala besoin majorité propre à nous totoboyi na biso sangisa iboko mondenge batela yango motema te okoya kosalisa moto ya kopamba yango tolobi boye bovote kaka faci le 20 décembre bopesa ye mandat akopanda bino nzela tokopanda nzela awa nzela ekozala lisibe kosila wala sila so nakopesa bana makala voilà. Faci ata la population congolaise surtout population na biso ya makala. Deuxième mandat ya ye aumela asimba nzete esito vote ye déjà donc atikala aumela na ye te mais akosala ndenge kaka santa aumela te faci aumela te mais azalaka na santa ya pamba ozo comprendre donc aumela na ye avanda na ye ata ye mokonzi ya ye sala oyo bato basalaki te soki asali oyo ya malamu misala ekolakisa basini lete komona misala bakopermete asala mpe aumela po baoyo ya osala bato mosu baleki basalaki yango te social eza kobongisa nzela le nzela ekoma malamu mpe mpe ozala facilité ya kotambola motu mpe ozala activité ya kotambola bien alors topesi chance asala kobongisa nzela oyo ke bato baleka na kimia transport ezala bien afin ke lete komona misala tokotala oyo yasali tokolanda badémocratie ya baeuropéen te mpo baeuropéen bakokosa biso tokolanda oyo ya bachinois barusse mpo na nini mosala esalami tomonani wana kosa misala esalama toza na confiance na ye mpo aza mwana mboka aza congolais de père et de mère toto na confiance na ye oyo ya kosala bilembo nde kolakisa banguna na ye bakokanga monoko te misala ekosalama moto akoloba aza te mpo misala emonani oyo bango basalaki te ye asali yango. Alors topesa chance na mandat oyo mpe akotikala mpo aza na volonté na amour mpo ayebi congolais malamu napesi mpe na chance mingi tovote ye bandeko tovote topesa chance amona mboka. totikala makala kaka lelo tomoni esalami
eza mosala bino bokuti koparachever mpe kobanda na fondation kovive nga moko sikoyo oyo eza mateme wi oyo régime passé filmengo donc kabila 18 asali na mboka ntango eloko otikeli bana makala na bana kalamu non ezaki motema mabe eputa kongo eza bourre na bambongo ngo sikoyo kope bapoche na bango mais faci atalisi bango ke alingi kongo oyo eza kolakisa ke mpe mbongo na ye bakongole bapesa ye ya pas souci. conseil nini mpe tokoki kopesa na baisager ya pont mpe ya mai parce que toremarke faci akosala misala ya construction momona na bakanivo bato obwaka bato basali te message nini ya sensibilisation mpona bato oyo basaleli bino eloko ya kitoko nsima nango bando kuba bapine likolo bango bakobebisa yango donc depuis faci kabila alobaki atikala kochange l'homme congolais te donc faci aresi na ochange oyo ochange bana bato yo bota bango moto akobeta tolo na bana na ye oyo abota bango ye aye kolia akuti biso ya terrain bo akochange biso ndenge nini yango faci moke tozoki na changement de mentalité et changement ya développement donc il n'y a pas souci ça c'est non je suis oza masanote eza pe masapote eza inspecteur prévu de réalité ya bolumako il a fallu qu'à la salaire
bandenge basala na kobamata bakita akozwa surtout soki tokenda na liboso makambo asali biso na presse elengesa donc bafana ye ya sire azomata mutu kutu akotelemela azali te ote nzambe esa telemaki mpo na ye. Donc, plein de choses historiques. Nous, il y aura place le 4 janvier. Malou Vangapé, écoutez l'histoire, il y a politique à Congo. Très bien. Pourquoi? Parce que c'était le 7 mars 2021. Il a pris au secrétaire général, Augustin Kabouya, mon abouté, d'avoir installé le comité fédéral. Comité fédéral, où il y a Kambami, le président Zomba, où il y a devant vous. Donc, nous avons le caté sans que Nathan le Mawa. Nous avons l'église, baro comme église. Parce que nous bouté à Coca. À Tabato, il y a louange. Il faut tellement. On se rappelle, ah, on est à l'église, mais là-bas. Mais est-ce que le président a émotion il y a jour où on a vendu ça qui fédération, investir fédération, le lot commis. Ils ont les commerçants qui ont les manages. L'émotion, ils ont son rayon, les sentiments, ils ont son par rapport à jour, ils ont rappelé au mine. Ils ont rappelé Ngaï, comment dirais-je, couronnement à l'élite. Étant que combattant à terrain, et que parti et CPLI, et puis ça a une responsabilité, mon nom et la fédération à Founa. Donc, mon nom a rôle le caté, parce que ce jour-là, j'ai senti que je suis politique. Intronisé par la hiérarchie du parti. Devant une foule de Banafuna. Le Moni, le Lo, ils ont la rôle au Tumboli Pota. Président, jour où on investisseur comme président Funa, na lelo. Vous savez déjà parcours Mogogo. Mais la carte parcours wana, l'expérience aujourd'hui. Ils ont avancé quand même la politique. Ils ont mis au Kelemi. IDP c'est ça l'université. Sur au des diplômes, aucun campus. Ça va aventure, hein? On est au Tanga. Donc moi on va discipliner à l'université. Suka à Matarakaka. Mais au moins bakambi à l'université, on repêche licence. Donc on a minute on comme licencié dans ma politique était. Mais na au mata. Donc banda mokolo o ba Kabouya, secrétaire général, avant ça ngai na ndenge lelo nazo mata. Objectif de la comme licencié na IDPS. Voilà. Donc comme il y a des universités, ma professeur va encadrer biso bien filé. Comme on a fatigué mogo talakaka. Donc talakaka. Pépère atiki ba élément. Vieux ya tija ya mogo professeur recteur. Azo tang ça zo kambapé université. Parce que talaka ozalaki mpanzi à père. Faut un assistant professeur. Mon professeur. Pourquoi? Parce que père a formateur. C'est lui qui nous a formé. Ya chichi. Ya romoni toro ko sa likambuté sa vision ya chichi.
Voilà. Président, merci. Bande Bozolanda biso bana makala basi attendre na nini par rapport aux élections bientôt là. Te bango nde bakoti ya Fatou Nyongo. Oyo eza kaka nde bamisio babengaka kaka apela. Le conseil bandi na hotel. Bakomona ya mingi na makala awa na Fatou Beton. Bakangama na ye. Conseil de kopesa bango kaka le 20 décembre ba provoquer Fatou. Ya kopesa deuxième mandat na ye et puis ya voter ba député oyo funa a relancer ya IDPS. Pour te représenter bango na bana makala na bana funa oyo ya biso. Et bopesa bango majorité comme ça ba accompagner mokonzi mboka na makanisi oyo aza nango il faut bato oyo ye tant que il y a la réforme na parler du peuple qui sont pour bana IDPS nyonso batomboli pourquoi parce que c'est l'intérêt ba congolais. Tout le monde biso avant loi les cas il faut pesa mbongo te makambo wana buo pia Président balakisi o Maluvanga esali ondini chef de poule pour bana makala ba yebi pour le cas kotoyo on dirait aujourd'hui le bambisi vieux souka dans le destin pour wana facha ko buka pour matisa et souka giwana ezabo ezali mo passe mo na makala ayi biso na vanda kamana Maluvanga ezali Maluvanga mais facha pesa ko valeur banoko bazaka mpanzo ya matonge omona pe na ndenga système a formé na ndenga giyanda awabeta nkoine na Maluvanga donc moi kini so na Maluvanga te c'est que vous a fait moi na kini dans moni le facha pesa bana makala valeur aba parler de $3000 mais il va au somba mais le oyo bana makala babité to somba to te la soute de cette personne donc on va expliquer ne pas à vendre donc le point nous sommes somba le makala mikolo surtout ba koto ba elenge sa makadam c'est bon ngama faut ça be conjuguer donc voilà en fait il y a pas makala ba lobi awa ko ya ko tali bayate on a joué pour une femme. Ah, ils ont tiré à Fatou donc le 20 décembre, vous pouvez essayer deuxième mandat, n'a pas député. Mais il n'y a pas match quoi. Il n'y a pas match. Tobandeki se fait la biso. Il y a pas travail mon konjamboka depuis Kikuti. Tout le monde qui écoute n'est que tongami. Tout le monde n'est pas protéger mon ba macadam secondaire pour vendre sa macadam pour le bébé batté.
eleki na Paul Luanza non faut la facture pour ça bloquer ndenge wana faut ça mutaide pesa pour ça bloquer boy parce que l'IDPS a lutté pour le changement et changement l'IDPS a le premier c'est l'attitude là m'a sapoté et ça la mona il y a vu Zolongo donc mes impressions sont bonnes par rapport à la réaction de Mokonamoka na comprendre que non les balobaka na bayanke le baloba trop ça la rien ah na moni za sala sala au confère le bas ma misala le kalama le misala le kalama le bana epele de façon que ba muke a osala neming ba do osala maloba o azo promettre te bona moto akotonga et na minute o de mona makala so le début ba mona ya mingi donc basa la confiance de Mokonjamboka va accompagner l'IDPS na pouvoir ba osala dessus donc le 20 décembre ba pesa facture deuxième mandat na ye bana makala po apesi ko valeur yo ko beta lisolo makala na kine makala ezali golo lokola mwana baboka na famille mwana baboka na famille lelo o mwana ngo azuvi akomi kosunga famille donc makala ezomi na liste bakomi na ya Kisasa lelo oyo mpona kosomba lupango na makala fo peka wana ndenge aloyenge te okalengai ba 3000 obendi bor mais 3000 yango mpe bozwa yango bazokoya nga parce que bainfortune eza te nzela eza te donc awa ezalaki zamba donc makanda bomoni awawa kobanda le destin ti koya awa tokoya awa na courant nazobeta masolo bana makala le destin na po wana vie ezwala osuka wana après pont il y avait pas la vie poto zamba oleka ndele mais lelo bana makala akozwa boulevard kisela vers ti wenza makala ti maluvanga lelo ezwi valere omona be ndeko mosusu awuti ne matonge ayobata manyele maluvanga aobeta makoi na ye voilà donc Fatou Béton toza mingi akoloba te bana makala o ba vivre à live ba renouveler encore confiance ya kopesa deuxième mandat na kopona ba député ya UDPS pour la majorité oyo ya ye toboyi majorité oyo mpeza député otolekisa loi il faut opesa mbongo te ndenge baka liboko moninga batia yango motema te azoya besoin liboko na biso yango tosengi bana makala na baréalisation oyo mokonzi ya mboka asali adesenclave bana makala apesi bango valeur bapesika deuxième mandat le 20 décembre 2023 Mapolomeza azwa majorité na ye propre ya ye minimum bana UDPS baaccompagner na Camaro bokopesa ye na le 20 décembre 2023 voilà. Bazali numéro 1 ya makala ya UDPS amemaki mokonzi ya fédération oyo azali lokola mokonzi ya district ya Funa na makala po aya kotala bilembo ya faci bilembo ya faci ezali elengesa ezali aveni Luanza bientôt tokomona aveni Kwidu pai oyo totelemi awa ezalaki érosion monene parce nayaki awa avant nzela oyo esalama nakati soko soleka awa même na moi même na butu okutana na bato ya mabe tomoni ke mokonzi ya mboka aye malgré que mandat ezalaki sangisa mais asali makasi ke afongoli nzela oyo po nzela ezali facteur ya développement nakanti awa ndako ezali ofuta bandako ya $20 ezalaki ya 2 chambres de salon. Donc, le président fédéral à lobby, sectionnaire JC là, à côté de moi, lobby pour le Goloba. Et